nango. Donc Kofi moi baki to les nango te. Akoyeba ndeni parce que bazo lakise que étoile yango eza na Hollywood. Asani. Même ngala ndimaki. Ah, ils vont imaginer. Aïe, la sepela na banda de ko benge ko na féliciter. Hôtel abou. Parce que na Hollywood na ya lisekité so ba c'est l'étoile. Tant que vous avez émission Nathalie va la TV na biwe Kofi Olomide. Amoi be mindele ba oleka. Ah. Kofi akomi loin. Est-ce que Kofi va ôter l'étoile ko na ndengeni? Asa la film télé au monte. Ça Kofi pe faut ba lobela ka étoile na elobeli. Ezala te ezala lokuta te ngabe na moi ba saleli ngawe ya ngabe étoile olo ko na ordinateur. Botika Kofi. Étoile neza odeni les botala. Na mona sakara pe asalio ya yi. Na yo mona ba saleli ngape. Moi mindele mi balé bazo leka na wana. Deniles. Mboko ezamboka pétage. Du bien ou du mal. Eh, ngaza bongo so batangi ngate o mote batango molela ngazo leka sute très important. Il faut il faut boyer. Ça bien. Batika Kofi tranquille. Ça l'étoile na yo. Na Hollywood sala o ya yo mutu na mundu ça étoile na yo. Ça étoile na yo botika quadra na nga bande. Ça l'étoile na bango. Et ça li Kofi. Pour ngandi maki. Na vrai sens boya c'est Kofi ont mérité pour toi. Oui. C'est un grand. Mais non Hollywood. C'est impossible. Mais il faut ça la histoire aux États-Unis ba côté wana. Yo j'en ai conscience nango ya étoile. Yo bébé qui mutu étoile ya Congolais ils a facilité pour aux étoiles. Ah ya mon difficile. Mais à star hein. OK. La star mnene Kofi a binisipe ba star mnene ya ba film pe. Ah ouais. Avec Kofi a binisipe. C'est possible un jour pe egoya logo le bandi boya ozwango. Na ba pasteur na étoile. Étoile Hollywood. Prof pasteur bio, remontada, pasteur étoile. Étoile Messi et l'évangile et puis une foi. Merci beaucoup. Bon on a nos 5 ans na étoile. Ngaka. Bon maintenant c'est peli parce que ils ont dissipé et puis actualité avait quoi dans pour ça il dit que c'est ça les soni à niveau pour faire. Soni ni papa makambe beleza ka kutu ba break kutu ba monio break mutagala kutu soni te bongo Kofi ba sali l'étoile Hollywood. Étali bango parce que quand même comme tangami le to tanga essentiel dans monde comme tangami. Alors honnêtement parlant je vais pas demander pardon pour parce que na obanga Mike non et puis aura na ngeko si la pona Mike te pour asanzambe na ngate bango pe ba banzambe te c'est tout justement l'honnêteté spirituelle na pe na besoin bazwa ngate pour ngade yana na béni c'est ozo mona alors qu'est-ce que vous avez retenu? Donc, en d'autres termes, les gens qui m'ont mal interprété, que bafutinga bafuta ngati avant na yeba majabu na biloko avant na yeba majabu na zana bandako au moins na à l'aise te pona que de marti na à l'aise parce que wenge zokeli fallait azokeli ce qu'on église nani de c'est ça le Maradona de l'église. Le Real Madrid remontada. Donc, nazo représenté l'église. On avait succès. Elle, Fali ana mitenge ana miniki. Azana onvemvel, azana inan, azana bilok ebele. Inan ezali ko fana ba ogangi devant danger moko limo. On se retrouver quelque part. Biso ce que to ko basala. Alors donc Fali babninga effet il faut bato ça peut Fali. Fali un grand leader na minitu. Na bitumbate. Te yoka grand leader. Leader. Photo tchai na place wana. Avec qui Emelia. Abima après Emelia. Emelia peut ça la succès. Mais ba reconnaître la leadership ya lelo. Ça c'est rien. Na ina faire. Ndé même wenge zo beta. Faut reconnaître que faire niveau comme Suko à l'équipe a monsieur Ebele baza. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP. Ouais, ça n'a pas cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise.
pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue chez Aïdor Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour, bonsoir, à l'heure à laquelle vous nous captez. Vous êtes à la Bisso, à USA, vous êtes à la Bisso, à Paris, vous êtes à la Bisso, à London, ici Kawapi, vous êtes à la bonne émission Aïdor Show, une émission qui est présentée par moi-même, votre Aïdor Bokwala, les Brésiliens. Je vous rappelle que nous sommes en RDC, précisément dans la capitale ville de Kinshasa, ici pour ça la bongo émission Nabino comme d'habitude Nabiki Bolobaraming Aïdor Bokwala le Brésilien, tout le monde tout le monde libosa ba télévision et bitandoeke, ça veut dire que ça bon na news, toute information au yeli biso ici Kabozali. Déjà pour cette occasion de vous dire déjà bon début de week-end au Bazoli Bakou, il y a autant l'émission le vendredi, bon autant bon lobby samedi, bon week-end à vous ici Kabozali. Aujourd'hui j'ai un grand réel plaisir de recevoir pour vous l'homme dédié Moutounan Nzambe, prophète de la nation, Denis Lessé, l'homme des pétages, Aïdor Bokwala, prophète Akomira, prophète Sinabiso, Tomezana, pétage, Internet de Sile Lengi. Enfin, Aïdor Bokwala est bon, Yambela Bino, ce prophète Denis avec lui. Pour ça, la analyse aux abonnés sur la toile. Et tant que Moussa Nzambe, surtout Yambié, d'abord, premièrement, la casquette du prophète. Après, ça sera toujours, tu dis que c'est grâce à lui, et Matara Likola Télévision, Zondo. Avec lui, aujourd'hui encore, vous allez bénéficier de Marambouasika. Et tant que Banana Nzambe. Derrière la caméra, il s'appelle Richard Etessa, Régie Fénal, Berli Vengamete, One Way, One Leader. Déjà, abonnez-vous massivement sur Aïdor Média Télévision. Encore une fois, félicitations à mon frère Mike Lokamba, déjà 100 000 abonnés, vraiment. C'est grâce à ma prophète Denis Lessi, grâce à ma Maniké, grâce à Berli Vengamete, tout va coup de pouce pour l'évolution. Il y a la chaîne. Si Richard peut déjà m'aider à fond la chaîne, de dire bonjour et welcome à Aïdor Show, à mon invité. L'homme du pétage, prophète Denis Lessi. Moutounan Nzambe. Oui, ma casse, c'est le merci beaucoup. L'autre relax, hein. On a eu beaucoup de l'habitude, prophète, c'est la relax. Tout ça début à week-end. Il y a pièce à mardi. T'es bon bango. Hein? Bon bango vraiment. Ah bon. Naebi, vous êtes parmi bateau balobaraso na yambi babi. Vous êtes parmi les invités. Là, t'as très bien. Dans toutes tes émissions, là, t'as très bien. D'abord, là, tu fais bien. Sandal, ouverture, c'est tout.
Malade à Misso. Malade à Misso. D'abord, on va la Misso. Un mot n'a internaute tout. Au Basile, il va Orlando sur ce mot. Bon, on a une idée qui passait de laisser à corrompu, passer de laisser à Babakange Mounoko, SMPT, Babakange Mounoko. Moutounange Zadiana Lola. Moutounange Beba Kala. Donc, vous voyez bien très bien. Côté pastoral, NASA. Côté analyse, NASA. On a répondre à besoin, sauf qu'il y a un préparatif. Il y a des événements, il y avait un Ngobila. Le 28, na Star Martyr, sorti à ACP. ACP, ok. Na tozape na événement nanga. Il y a le 31, na défié mardi. Pour la campagne, ça vendredi, samedi, dimanche, comme d'habitude. On a na longola mitwana qui roba la mardi. On a arso ya pe obal no lundi. On appelle jeudi. Non, na longola mitwana na ola sabatu ke mardi mutagoya. Denis Leslie Yohana. Vous comprenez? Zondo. Na Zondo. Foi Yohana. Des places n'a démontré battu. On va se bangat. Na va démontrer le 28 mardi. Na sala ka ba butu menaje moyi. Yo mo na ndenge mke. Ngala wa la caméra bien micro hein. Na bien. Quand tu l'as pas mon appelé. Na kozala wana micro na Richard Tessa Liboso wana. Na zo l'action na confiance. Il y a des rouge nanga na ba fantasme ba Peter ba nani donc ekoyinda mardi parti à 12h déjà yoyinda to kwe masina pour te changer ce ko pour te longwana to ke masina OK na buki stade à masina sili to municipal oui to buki yango après to ye vélodrome pour na bato koto après to ke mardi le 24 décembre. Pensez-vous que c'est un bon moment? Hein? Pensez-vous que c'est un bon moment? Même bon mais na sali silence 80 ce qu'on a monitorer à vite terrain vide. Écoutez, maman, qui a écouté le côté. Ah, ils ont bien un terrain, na lobby, na terrain vide. Na lobby, na lobby, na un terrain vide. Yo mon a martyr, ngobila de muta comment ça martyr. Au moins que l'église est coupée. Muta ça martyr ce que zali moi na nzambe ngobila. Or martyr est d'ailleurs on a biso. Tous les passés mouy c'est ça. Ce qu'on a na zongi. Ngasko na osbana na au mona imkande ngo pandana. Hein bakomona bankambo parce que banduma tout ba ozelanga oya yo pona ka banduma pona kati banduma matongeti ba juro ta kenema moya ya nani ya papa we bazelinga ba bino to ozelao na imka do ba péter ba nini ba archer ba tuya NRC ba man caché sur le pas de Jésus banduma paka juma paka juma ba kenda masina ba promettre nga ba oya bo banduma ba promettre nga ba oya do Aïdo. Aux hommes arrachent de nous à ça. Aïdo. Omona, ba musicien profane. Ate, tu comprends de que. Zelo omona, ba ye manze manzambe. Manzambe, oben ça doit fali. Na olinga utu. Na na oya. Bon moi na supande batuka ba oye manze manzambe. Non, c'est un séminaire ya manzambe. Ba moi peut-être hérité. Mais oui, aye manze manzambe. Waouh, innovation. Fali aye mbana arge. Kofi aye mbana. Feri aye mba. Bango nyoso ba ye mana age. Donc siko bazwa oyemba awa na nani ba we manze manzambe mais bazala na moi douceur parce que bango so ba bandi ba voix na bango na ba tu ba fi maboko na mitema ba pétez na ngana lingi mutasimba bango te ba break de break muta osimba bango te do yeka ko sali boulot na yo OK temezanini foi une foi Actes des apôtres chapitre 16 verset 25 mon pépé Actes de bukaka parce que dans la Bible dernièrement peut ça avec ces mots boizara que tant vexé boyo il doit vexer ça la rater nga lingi verset tout ali Actes des apôtres verset 25 ouais tout la ramba la mo ça la plaisir na déjà beaucoup là na madame na moni depuis au salle mission na Kofi comme le balo la Kofi donc je dis vraiment émission on a problème sur lango étoile donc au moins quand couramment salutations à vous merci pour la considération na linga il y a une na linga mettre au quota. Au quota. Donc on en foi. Acte 16. Acte 16. Verset 25. Acte 16 16 Bible dans la Bible. Acte d'apôtre chapitre 16. Verset 25. OK. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges. Et en anglais. Et les louanges de Dieu, les prisonniers les entendaient. Donc nazo mema mfwe zali nazo mema batu na dimension moko ya prière ya ba louange bio na il fallait bloquer mon comme en mikolo louange prière par prédication prophétie
Écran prophétique bio. Écran prophétique bio. C'est-à-dire pas de sueur, pas de maquiona. Donc bio fraîche en fait. Voilà. Bah, pour la première fois qu'on a zoki lengisiko il y a besoin de la bisakole bio. Parole bio. Évangile bio. Évangile bio. Mabonza bio. Mabonza bio et lamba bio. Il y a un peu de propre jour. Alors, tout à coup, il fit un bruit de tremblement de terre, mon pépé. En sorte que le fondement de la prison fait ébranler. Mon pépé, on a un rôle nango. Il y a quoi ébranler. Le fondement, il y a prison. C'est-à-dire, la prison, c'est quand quelqu'un est enchaîné par le monde du ténèbre. Il est enchaîné dans le diable. On comprend. Le balika Manzambe, il faut le côté. Par respect. Parce que na bosani, par respect, na ko sanga Bible était na tché côté na. Vous comprenez? À part ceux qui na tenir évêché. OK. Merci. Donc au même instant toutes les portes et les liens de tous les prisonniers furent rompus, c'est-à-dire mon foi tango yaka objectif nango et bouka d'abord ba fondement. Fondement kindoki nyonso eza na famille na yo o ekoteli yo na nzoto. Mon foi et yaka pour bouka d'abord fondement. Le fondement c'est ce qui tient la maison. OK, au moins mutu vi na ye limitation azo aka ba $300. Allez gâter. Au moins la famille mon baba la rater soit bali bali fait moi na façon. Alors lien moro boy ba benga fondement. OK. Ce sont des fondements et ba fondement na mfua tango zo ya e bouki yango. Ndako ekoi. Ndako so ekoi ba porte ba chaîne no ezali na makolo ya batu. Et fongwami yango moko. Porte nyonso ça nini e fongwami. Donc quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc c'est verset là na okenan. Wow, c'est très profond. Hein? C'est-à-dire, je suis là pour briser. Au bas la raté, au bout de raté, aux en a pas problème. N'a na oya na foi et bouka. Ba fondement nyon so ba ndoga famille. La famille au balkanga bino qui boza la bongo. Si aso kit, o za ga bongo, o bonga raté. Donc ba fondement na e bouka. Mon foi ne muta o bouka. Les thèmes ya thème na ngai na otambo na ngo tina décembre. Wow. Tina décembre. Ouais. Une fois. Parce que les martyrs tombèrent. Martyrs quoi? Professeur. Martyrs tombèrent. Est-ce oyebite que nga sangani me ba ko isa martyrs. Na lobi kombe ngana wengeta. Ngana onkra. Na foi. Onkra neliso. Ngana foi. Onkra soni. Onkra mbondati. Mbonda ba chef. Donc ngana za foi. Na minute faut pas benga délai une fois Real de Madrid de remontada. Donc attends match 2 minutes. Merci beaucoup. On comprend. Merci beaucoup. Si ça l'idée donc tu na si pour la matière réunion sauté. Donc même Samson. Tant ba tobole ba miso ba nyokole na famille na ba Philistin. Aïe ba bimise na prison. Aïe si jeune mon apportez-moi vers les 2 colonnes aveugle. Mais miso ya molimo zo mona. Tu peux être physiquement un aveugle, mais spirituellement il faut mona. Aïe asimi ba colonne on a ba colonne evandi sindako. Albi nzambe pour la dernière fois venge-moi, venge mes yeux. Ba kufa 3000 abkasa lien ya ba Philistin nyos et Dieu Dagon. Na ba deli là o trahisa qui bango nyos ba kufa ki jour. 3000 hommes banda abanda ko beta batu nan batu ba kufa bongo. Donc un enfant de Dieu a beta ka penalty. A frappé fort une fois. Na yebisaka ba jeune fille ba péter na ba péter na ba na arche na ba énergie. Un grand joueur a betaka penalty tika les 2 minutes, il frappe fort une fois. On comprend. Moi na moi si au cause à la l'air nyonso to teka nzoto comme occasion d'Europe té. Moi na moi si loko lester a kanga virginité na. A fongola ngoka e pas à Cyrus. Les a passé hein. À Cyrus maman famille bonga balire amba maman. Bana basi lelo na bana mibali yango mona nga so na bete loko na zela pendant na moment au fond so na beti et vandi chasser vandi masole vandi pe loko si babenga ngo frapper fort yango verset de base na nga izaka Moïse tant ba yoko boaka na mai Moïse alela te tant mona pharaon aye a fongoli caisse ba fille ba domestique wana ta ba otala ye pe azotala ba alela ni na keno lela na mutu ye moko azolela na ko fongola jamais vu nanga na mutu au pianga rien. Bon ça c'est profond. Vous comprenez principe à délice. Ya on a pianga ba péter. Fongola jamais vu na yo mutu a pe sourire. Non, na ko pianga nzoto te, na ko pianga loroté,
na muto akofongola vie na on conseille ma fille avant ba fongola makuni pas il faut pas besoin non bon une façon de leur pousser à faire des mal faire les bons choix choix au sali famille bongi mamoko ou mobali wana na mbongo te mais otali avenir na ye la vision parce que yo kozala pe boyi na lelo zuité mais lobby Denise Nyakero amonaki Félix lelo efuti n'a peut-être ce qu'on très profond la vision ici je parle de la vision c'est très profond donc tu ne peux pas aller t'attacher aux gens l'avenir n'embête Satan perte du temps donc Moïse atali ba domestique wana olela net RK mwana faro tielo abi mwana nan oh bozoi ça dit je garde mon énergie pour les choses essentielles en fait. Pour des choses fortes qui peuvent changer ma vie. Garder principe à donner les soirs. Tous les péteurs dans le Bible. Garde ton énergie pour des grandes choses. Et des choses qui peuvent changer ta vie. C'est très fort. Obimina Loli, Obimina René, Obimina Kato, Obimina André, Okomi au Caso d'Europe. Donc, nous avons break baby, et puis Okomi au Caso d'Europe. Bah, on a un soutien, on a un Okomi prêtresse, nous avons un Zandumba. Faux, hein? Yango mona Moïse a lela devant n'importe qui a lela devant maman il a mis ça lélé pas mouton au changer binaï bref Baboma était le seul garçon Baboma en Égypte était zaï mais Batignon so bazana 3 ans moins de 3 ans Baboma bango mais il y a lela la mission moi na pharaon aux prédications hein oui et puis azoye akenana ye tu n'as pas le royal à pour héritier Zondo oui ada mato ya boyoka ayoka yana linga na bola pour pas on va chez Pango ça peut bien moi bien bon ça c'est pour mine bababi au soko bango soni bon ça peut bien Richard ça merci pour fait de permettre tout ça la rétro ouais excusez moi dans les choses passées mais pour permettre tout sur l'emposage sur la toile ouais les gens c'est pour baba mituni belé balobi depuis ça li constamment en internet ceux qui mutoyer car on a pardon et qui sera au ranaï et permettre à le logo vraiment ils ont comme l'ingna ma peine exemple il y a tant fabriquer ça fali pardon babi selon eux si ça fabriquer si yakala il y a dans dans lelo parce que c'est un pardon tout le monde liama ma peine exemple belé ba quoi il y a un exemple na yo babi prophète Denis depuis qu'il a demandé pardon à Madjabou et à Mike Kalambay tout santa aura mozaga ou pelat makasi wana on dirait ekouya. Est-ce que c'était seulement important ou bien essentiel de demander pardon à la télévision? D'autre part, qu'est-ce que vous avez lecture par rapport à ça? Bata mokele bayi ba bango d'étoile. Biso siko na nzambe et fou la kande. J'ai des casquettes. Naza prophète des nations. Et puis naza évêque. Deuxièmement na Peter. Ou bien analyste bani. Troisièmement. En tant que prophète, je suis doté de ce qu'on appelle l'honnêteté spirituelle. Honnêteté spirituelle. Au moni Jacob, au moni Jonathan. Jonathan a senti que Anna Bonzambe a makasti. Atali ne David a obéta Goliath. Atali azamouana ya roi. Mais honnêtement, spirituellement, à comprendre que Ngaï atana komi roi na ozalwa David. Mais muto nzamba poni ezaye. Azu pouvoir nae a péché. A ebisiebo to ça l'alliance. Ngana ko protéger contre ba abi ya papa nanga. Mais yo na tiki o kota na royauté. Eza faiblesse. Max c'est mon petit. Madjabou baza bato ba esima na l'évangile. Quand on a Moïse, on a senti que Moïse a été abattu. On a senti que Moïse va attaquer. J'ai parlé avec Moïse. J'ai senti que Moïse a biloko isengeli na mona. Et on a constaté qu'il y a une injustice qui s'est faite. Alors, on a la recherche sur ce que nous avons étudié par rapport à Mike, par rapport à y couple Madjabou. Moi, je ne suis pas un manipulateur. On ne peut pas manipuler quelqu'un, mais on peut me former quelque chose. Moi, j'ai soutenu Moïse jusqu'à aujourd'hui. J'ai soutenu Moïse et je soutiens. C'est mon fils, papa Néatique. Mais, quand je suis dans l'honnêteté, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Na fouillé, na vu ma version, il y a des côtés. Na se rendre compte qu'il faut na kende ce qu'on a retrait. Na le Lukanzambe après ça, vraie version. Na kena vraie version. J'ai trouvé que Mike Amabe, mais l'élément est belé on a zui. C'est ça qui a monté. Et ça crée. Na ke vers Madjabou. Na tali couple ana, na moni ça crée. Papa, parce que j'aime tel, il faut na salon. Même si tu as fait un Amabe, l'honnêteté exige d'être honnête devant les gens. Qu'est-ce que tu dois faire?
si j'ai mal parlé de toi, pendant que yo zabongote, même ngana il faut s'excuser. Na peut-être chose très bien. Na s'excuser pour ça parce que ce que j'avais appris, j'ai vu ça se créer. Ce que j'ai vu chez Madjabou se créer, mais j'ai vu des erreurs dans le chef des gens qui travaillent au Madjabou. Des sextables, des trucs comme ça. Mais ça n'a rien à faire avec l'arche de Noé. Vision à l'arche, vision à Yé Madjabou Zamabé. J'ai vu ces gars construire l'église. Aza pasteur titulaire, Aza pasteur. Normal, à Tonga église, à Yé Pécyclé. Ok. Je suis allé dans le fond de voir sur Azana Moi Kindoki. Et c'est Ngana Banga Moto. Ngana Banga Madjabou Nani. Papa, Ngana Zobeta, Nakendate, pas Kabila, na Oloba. Nazo beta mututu en désordre. On n'est pas président de Loba. Na Loba, na Loba nan. Prophète Moussa ne liwa kana, prison na liwa. Tozaka na deux places. To liwa, to prison. To zima mo pepe libanda. Yo da prison des na côté la ngonyoso. Na kota GLM, na kota Makala, na kota Oba changama ya moto wana na matete. Na kota nani oyo la prison a besoin hein? Prison a besoin de moto. Te, prison a besoin d'olo. Pour moi, civil. Te balongola bilamba na kombo mutakala au serviteur de Dieu. Obi ke babanga te balongolinga bilamba colonel mo ayabi non babi polito zo malédiction. Akanga bilamba a commis général. Moni Nzamba. Donc en fait prison militaire. Il avait protégé l'homme de Dieu. Prison militaire nga civil na kokate. Mais na tongeli bango espace ba botaka. Ngam na tongia. So kena ndolo kuta place mo mwasi na mobali enga nga na koti téléphone na kati ya ndolo na tia campagne chaque dimanche na kati ya ndolo instruments zo taliban les oyanga ba mona ba miracle na place wana. Moi je suis honnête. La différence de Delilis avec beaucoup de pasteurs, les gens n'acceptent pas. Moi j'accepte les choses que les gens n'acceptent pas. Nga na loba ba défaut na nga na télé. Nga na obanga Madjabouté na zo banga na nité. J'ai demandé pardon à Mokendi par intermédiaire. Pas parce que Aza violeur, mais parce que Aza il lésé. Mais bah fait, oh bah condamna qui est Eza vrai. Et talingate na ina l'état na ya Canada. Parce que alinga lobelo mo ke mopanzi na recadré. Marcelo netelo ga loba qu'il faut ko meka ko deux d'avant na telemela qui. Makamuno ne pena Moïse na telemela qui. Mais quand il y a une chose que balobi na muto azaboui, on a vérifié le rona diaboité et nzambe pas la singa que mbisi a pembe bimi et continuer. Quand je vois un poisson, c'est Jésus. Ça dit, la personne est vraie, il n'y a pas magie, il n'y a rien. Mike, oui, c'est un homme qui a des erreurs, mais par rapport à ce qu'on m'avait dit, c'est pas ça. J'ai vu que c'est créé. Alors, ça, je sais que tant on a le baki ango, bateau, bazana. Moïse, on n'a pas de camp, on est des frères. Parce que quand on a Moïse, il y a bien, Madjabuna Moïse bien, Batunyo Soana, Marcel, Bissot se photo bien. Ça c'est vrai. Mais l'honnêteté, si je perds quelqu'un pour l'honnêteté, c'est que j'ai appris, c'est qu'on a discuté, c'est que j'ai vu par rapport à na côté là qui Moïse, na Makambouana, j'ai trouvé que c'est créé. Je veux encore plus de matière, mais j'ai trouvé secret. Et quand je suis parti à la prière, Dieu m'a dit ça. Alors honnêtement parlant, je ne vais pas demander pardon pour parce qu'il y a un banc à Mike, non. Et puis aura n'angé aussi la pone à Mike. Pour Azanzambe n'angate, bango peut pas banzambete. C'est tout justement l'honnêteté spirituelle. N'a pas besoin de ngate pour ngate na béni. C'est aux hommes la matière. Alors qu'est-ce que vous avez retenu? Babylon Zaza et Belé na Kishasa. Donc, en d'autres termes, les gens qui m'ont mal interprété, que bafutinga bafuta angati. Avant na yeba Madjabou na biloko. Avant na yeba Madjabou na zana bandako. Avant na yeba Mike na zadina ba banane. Na sala de ba Martin, na sala ba poto, na sala 5 continents. Na terre na ba parlement brisé. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngom
ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko nana ya awa te azwa délivrance ka bika te nano esalama te bango nyonso tu babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit alakisa bino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya ye te akorépondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Ozana na kumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na bande ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Ekoko Yokati. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga Ekoko Yokati. Moi, je peux passer la opération pesati. En tout cas, na vanditi le na yoga kananga ite na lito na bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Na zo na kangika lito. Yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika pour fait my god nazozela bino nyonso tout na moto na lakisa 12 passeport na nga na TV oyo tonda pona voyage na ba télévision na bato bolo ba voyage ka sute na lembi Mumpongo na uzangu na poto te tika na lia mumpongo na ngao bilamba na komandaka na carte de crédit donc na o commander mbala mona betata aju atindi et koma tia wana DHL donc na besoin na déplacer te monde ndenge komi lolo et là on a mona ni immeuble te peut-être na kene moi mai wana ya poto wana et sokolanga sous yango na so kende kalate donc mon problème ce n'est pas que ba futinga mongo non. Pourquoi Congolais a pas foutu en Congolais moi comme timide. Non, je suis pas timide. Nazaki n'a pas problème na parquet, n'a pas problème billet. Ndé nazako landela pour permettre bilo on est si là. Anticiper nga. Mais c'est là. Et puis de deux, j'étais en retraite. Ah ouais, au début place au thé on découvrir. Mais c'est pas na mususu menazawa. Et puis ton gamin. Donc ngai natiki ndako natiki pona ya kopema pona zo préparer l'événement bon lobby delile si apengwi delile si bonzambe sili yango wana na yeko luka nkolo na pesa ba nkolo le 30 to sali premier réunion ba passer ba moni plainte à craquer na arche le 14 zele kangan ba passer wana nde bangonde bato ba soutenir nga ya base nanga na che affiché na che banderole te mais boya na imka botala mutu ndenga okota na imka beaucoup tala nangotia fichte nangotia bandolité botala masina nangotia fichte ponga de liste qui a parlé du peuple même 500 000 personnes aucune personne au Congo a fait ce que j'ai fait au palais du peuple. Vous avez un succès ma casse ce campagne dans 15h ba toi 6h ba bougi porte ba bougi palais du peuple est-ce que vous comprenez très bien ba toi qui mamba après avoir reçu la prière d'Adina Bala wenge uto beta wera silisi jibeaye na troisième élément. Au moins, na à l'aise, t'es pas que de Marty, na à l'aise parce que Wenge Zokindi, Falia Zokindi, ce qu'on église nan. C'est ça le Maradona de l'église. Le Real Madrid. Remontada. Donc, Nazo représenté l'église. Maradona de l'église. Oui. Ça dit, nana honoré.
parce que wenge ko beta fallait obeta Deniles pas beta ngobela pe ake politicien ake martyr bosco pasteur bo pasteur to vanda nga lokola na okende boye mutu nanga pe mkonde pe aolandanga Moïse pe aye te nani konde après martyr te Moïse osala mais aza osala mosusu aotonga na église azo réunir na église bazo bundisa ye donc moi je suis en train de te dire que bato obi ba cirque ba oya na sur na konde na sur na te kabundalisa aba lié na biso ya martyr po ye faut kende na pousser pas kende attendez au thème mais année prochaine na sûr parce que nga na représenter Jésus au moment période mon Kofi chante taboulé nga na otia Deniles presse Jésus sous le manteau d'Élie ça dit na lingaka presse Jésus sous le manteau d'Élie sous le manteau de ça sur le manteau natamola ba stade nyos donc ngai na zongi sabatu ba longwa na église ba to zonga ko gagner bateau wenge ko zwa bateau fali a ozwa na pena gendo récupérer parce que lobinga pena opia ba track na kati ya yo bagi na concert wenge po ya na oya kasi batu na ngati on aussi bon dake na ye publicité pena pesa ba track na ngana porte wana batutu ba bagele 24 et puis na okota et pas fali ba otike la micro. Maintenant, tous les pétères, vous êtes là, ouais. Est-ce que tous les warriors, vous êtes là, ouais, le président, il est là. Alors, n'oubliez pas, le 24 décembre, au stade de match. Au semble, la seconde, on est à 2 minutes. Avant, bambo, sachet à Masuba. Na ba niveau, on a président Moulaïte. Bande, on a gardé, to yebo, to bini, to sali, ba pétage, to salo, to osame, boye, ba un jour au Koufa. Le rôle au Koufa, kanisa 1 minute Nzambé. Ouais. Alors, na bengi bino pour na au kanisa Nzambé telle date ici. J'ai pris pour Fali, j'ai pris pour tous mes warriors et tous les visiteurs qui sont venus ici là et tous les pétères. À mort. À mort. Waouh. Passe permettez-moi de t'expliquer rapidement. Donc tu as compris? Très bien. Pourquoi je l'ai fait? La raison, il y a pardon. Voilà. Nous allons rapidement. Excusez-moi, je suis ouvert. Je n'ai pas eu mon tant bien au froid par rapport au barambo, il y a parquet, le ngago paiement. Une fois tu es bon émission on a Mike Lokamba, on vous a posé les questions pasteur, qui réellement a fondé yo nani za sima dossier ou bien il dort beaucoup là les kinangai sincèrement na yebi mutute. Donc nda ko samba na conscience à mutute mais c'était hier ou avant-hier pardon, tout moni une publication na ba page et panzani Oyo Fondation Mike Kalambai va retirer plainte. Apparemment, les gens ont compris que c'est le pasteur Mike Nda Funda Kibino ou bien Zaki qui a falsifié le dossier pour Tsango à Tsaosu pour te non, document na bien honte. Na bien honte. Nga za na Mike lobi je n'aime. Faut pas lobi lango hein. Non, na Mike na go tiki. Non, na go tiki na chantier na. Alors qui a fait ça? Je sais pas. Na moni ngote na bien honte. Et ça là ba signature il y a tout le monde peut le faire. Tu veux dire quoi par là? Naibi bato ba fundinga, naibi banani ba ça. Oui, déjà. Naibi bang. Pour le bâtiment à TV. Mais naibi bato ba fundinga, naibi bato ba landenga, naibi tout. Mais Mamoussine déjà c'est qu'on a parce que makambo ezate, il y a plus rien. Alors bana bato bolinga te ke ba moni réconciliation na lekino ezongi, ba mo sala ba kri makambo wana. Qu'est-ce que rolo ba par rapport ya bango? O balingi peut-être te kimeza na lekino o Mike. Ouais. Mike c'est mon petit. Et puis tout va bien. Mais pourquoi les gens font ce genre de choses? Bon, les gens ne veulent pas que je sois en harmonie avec les gens. Bah on ne pas le TV on répondre bango te ba pasteur ba le na TV na répondre bango te ponga na Real ngana obeta final na Liverpool est équipe lokola Mabuilo équipe lokola banani ngana ndo répondre Mabuilo na ende Mabuilo hein na ende Mabuilo te na bien te na lobby boy ngana Real de Madrid na final la Champions League na obeta nana il faut beta na Liverpool au balata rouge c'est ko équipe oyo net na sina elimina l'équipe net ba Paris Saint-Germain na elimina de Paris na longoli nani oyo Barça na longoli Chelsea siko yo oza kutu na compétition te siko na obuna nonde abundelo peka alingo te na lobi boye yo kanga Mabuilo ne vous attendez pas avec moi. Ba équipe oyo na bien kuna mboka na uta eza même na lina futete. Eza même na ligue ya bandundute. Siko ngana obunda na ngonde. Et ya combat juste te. Donc ba toi point na hote. Ba na point na ngate papa. Mutu ana léger.
nakotindika eza un boxeur mais léger par côté là yo pe na bien poids lourd akobunda na poids mouche impossible omoni même bakam oyo gero wa Martin yena yana ye yaza champion mais ana se baza poids mokoti bakobunda ti ata za ya robeta ye parce que ba poids mokoti na peut-être sozo ko très bien yani tu abeta batwana o tipa la za ba dollar et beleur la Mayweather ça kobunda na nani mutu na biso parce que yaza poids aza léger akobunda na poids lourd te na nazali la plus grande équipe ya nani donc na ebisa pesa Félix soki eza na pasteur a comme ma coupe du monde ya ba pasteur ezala na na coupe ah na critère ni écran prophétique balobi na écran prophétique na beti penza boye coupe ya oh fara na beta ba Sarkozy na beta ba papatika na vemo kona na 5 Mux avec mon na 5 des soni to na 9 soni 9 to vie mutombo abeti ailier droit 8 to na nyo Moïse mise na milieu abeti 6 to sko Mike Kalambal na coin Kalamba abeti 7 to jusqu'au yo Kabundales Kabundu gardien Sikoyo ba passer bazali to tchalo Laura Dalo to Sikoyo na milieu du terrain pour appeler ça pas français étant de donner la gloire de l'éternel to Sikoyo ba moko to keni ba français te atom state to de atatana atom ndeni na kata bitumbo OK c'est bon azali na ye mais aba jouer à réserve bien beaucoup na défense to ve muko na défense nani Kakenza Sikoyo to ne L 11 vous comprenez mes chers amis la couleur de Dieu ça vient ala batiti di mongo ya basango bon voilà ngefa te ngefa na match ngefa ngozande oh ngefa bonjour tika ta awe da match awe zali ba ngefa te au coupe du monde oui mo postene ngai naka sinani Messi yo Messi Messi a passé Maradona Pelé donc na era la Pelé Messi Maradona match to lo ba match o est match international ngefa na joueur mais ani va binote mais na ba évangile ngefa za makasi na ba vexer côté na makasi yende sko so to zala bituma na ba témoin de Jéhovah ndeto toté na lina foot parce que yetsko soki témoin de Jéhovah va provoquer biso to ça l'équipe na biso ya lina foot o ke do beta ba témoin de Jéhovah ndeto tie na 10 abale kuna vexer ala vingefa verser moi je suis pas un docteur abia kana ba 1000 vexer je suis un prophète au moins loka na beti o mokewana te moi na découvrir connaissance na yo c'est ça ngana muto so na beti loko na tiki histoire. Ça c'est vrai. OK, c'est un prophète, c'est un pasteur. Je ne refuse pas, mais on a son niveau mondial. Il va pasteur au magé au bundel au mona. Vous comprenez? C'est très profond. Prophète de Nilis, nazana okawana. Na terrain wana na kimisho ngwa monke. Lelo bato balobi ebele bâtir la toile prophète de Nilis si là wana na commission ma message au fona pona na marché en côté. Si ça pasteur na biso si là prestage a changé, je vous assure que il est toujours l'homme des pétards. Des preuves émission bo comprendre na makambo. To monyo na lekina olité ya kanda. Na lipango na awa. Bat balobi pengo. Dernièrement na ba émission mo buton na buta frère ici ka voix général liboso. Au sana Vincent Toulouse ba ela ka muté ya kanda loko la surprise. Au pesa ka mutuka. Au bat basepela ba ah dinle sa pena mutema. Après 4 jours moko toute la réaction à l'été ya kanda. Mutuka wana soko matibo tikali mutuka kei. Il a manqué de respect au toyebi mais bat basatana ka le mo boye réaction mo pa na yo. Bat ozara surpris pour ba azali kinangai. Et tout le monde est même l'été à kanda wana aye awa. Yo moko la qui $100 na semaine. Bat balobi sous bien. Prophète, ou bien on peut apprendre la télévision ou bien réellement vous allez respecter vos promesses. Il y aura $100 par semaine. So guité soit à quelle émission à Nitsukoloba ou Lobara toujours la faute se reviendra à qui? C'est mon petit. N'appelle ça qui est carba cossier. Le long la cabine au docteur nanga la voiture. Oui, la cabine au docteur nanga. Ah, ou à ça nanga mino. OK. Docteur nanga ça nanga mino. Le carré tamol. Kitoko et aina na pante zabilo mo ezaka 2 na kin.
Ngana gina adversaire moko passé Dodi. Out Italie. Perso mambo rebelle. Prophète Dodi. Dodi Italie. Ah msusu. Oh anate. Dodi ndaza ina. C'est un grand patron. Akabiri ngao. Donc ngana deux wana unique. Ya ba Fiat, il y a un nouveau modèle. Na qui n'est zati. Na pesa un docteur nanga. Les autres moi. Oh monsieur zana fikine il y a bleu. Na pesa un ingénieur moko yanga. Ya boyarane mutuka. Abui ba kosier po ndenge vanda git. Oh les a bien. Il a deux gars na kina, deux car. Ce que docteur nanga otama na ba lula lule na nzela. Na sala erreur. Bon. Na pesa bilamba, ba pièce. Na la télévision. Na PC Mongo, na PC Bamasanga. Moi, je suis un pasteur. Moi, j'ai souffert dans la rue. Moi, je suis dans une famille riche. Mais moi, j'ai souffert. On a coupé moi en Coca-Cola pendant 3 ans. Wow. Et ce sont comprendre. Pourquoi moi, j'ai fait ça? Je connais ce que c'est la souffrance. Au moins, il y a outil poto. Poto, il y a bien. Petit, on a que poto. Na visa ya solo ya 6 mois ya Portugal. Mais ba Belge ba bloqué. Ba mimier na emprisonnement pendant 3 mois. Azana moi si na zema autobota. Abota félicitations. Abotika jour na PC mbongo wana. Wow. Akeka boye moi ça bote. Prophète ya. On comprend nga. Alors, yé pas so ya so mona ndinga za na kingasa ni ba côté wana. Moi je sais. Parce qu'on les connaît. Na vanda na boulevard na otala mitu kezo leka na nga musali ya nzambe na pasi mutu mona sakola kala uti njili na aéroport azo ya moninga na vandi atelemisi mutu kabi oh Denis lese api papa komi boyende omoni ya batu mususu ba peta mutu na pasi au lieu aider yo motu na ba couleur na komi nango Bible lobi na cantique des cantiques je suis noir parce que je suis brûlé par le soleil. Je suis noir parce que je suis belle, mais je suis noir. Je suis comme fils de Guédard. À Tangi Tangi, comme on a Katia Lobiboy. C'est le soleil qui m'a brûlé. Le soleil, c'est Jésus. Il y a des choses que n'a de listes, les lots, comme un voleur à main armée. Mais ceux qui n'ont pas la Bible, c'est le soleil qui m'a brûlé. J'ai la possibilité d'avoir l'argent. Mais le soleil ne m'autorise pas na commis noir. C'est-à-dire je me suis privé de certaines choses parce que l'évangile ne m'autorise pas. Na koyo ko taliba le pa mutu mo mbongo na koyi ko sala o nyo so ba jela na go ko pia sima na kombe double sim on a maintenant le vérité mais na tali bible na minandima na kimba nanu pour la gloire tali nga komi boy point na bi c'est le désert abi désert c'est-à-dire na traversé à difficulté à vie na so vande pas non ko nga mo boy na debonomo abi deles ato komi boy mais Nzambe non a commis un ministre. Carte na yango. Yaka lobi na 18h na ndako je te bénir. Na longwe na makolo bi mutu so na pauvreté. Ba peso la vida 18h nga longwe 9h. Est-ce que c'est normal? Nga wana 9h na sina longwe ngaba na traverser. Na ke koma na gomi na vane ko ndako colonel mo o ya pilote a président wa kufa na avion wana. Et na vane na ko na hôtel à 18h. Na komi una ba 14h na zotala. 18h ko kina mo poussa. Quand on a poussé les soldats, mais on a dit Coca-Cola, il n'y a pas parlé à la gomme, il n'y a pas ministre, c'est le prophète Denis. Ah, Denis. Otoka kana sango. Wana comme na nzondo te mais nazali mais na sa succès. Na sa pe succès, na ba période wana na ba Kayange, pa ba Dominique Ngoyi, ba nani tout ça na sa succès. Mais succès à télé. Oui bien disait ko ki ba ki yebise ba non de laisse ali bana beaucoup de le temps na koti boye na koti ministre mi balé ba na ye amona nga na kilote na komi ko na ebiso yo zo ye pa na nga boyende on a ndé papa na ya ni lo na na boya Denis jusqu'à ce niveau na bi ko benga nga Denité je suis prophète de Denis na sakole la yo avec précision pour comment oyo komi. Si tu ne veux pas m'aider, il n'y a pas de problème mon gérant. Oh tu fais la gueule. Toi tu viens comme ça sale comme ça nabi nazana et la made amour. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Minou, ya mo na za problème na minou. Minou mbwa bu aya swanga. Akata nga musunya. Mbwa, omoni musunya. Oh, omoni musunya. Bakata okata. Bakata nga mbwa swanga bena musunya. Poni. Mais kasi na ye salité. Ah. Yango muna nga na edaka bato.
donc bazinga makile bando tanga babwa nga liba bakaba asunga te yoka yo muto bengi ngai yo muto lobi yaka kozwa na ye na ne lambate na osani na oyaka na ona zana ngo na ndo defa muto so la pauvreté so défi ba moni moyibi ke okena bilama na bango opesa te cousin mo va défi nga veste na ke fête nango ataki $100 ne na kati ayilinga ba garde civil bakangi ngai na ye na garde civil fimbo oni no ka veste na ngana na mbongo na kati na simite ba fongola na kati $100 na ebisi omoni yo wana chance ombongo peso na zwa kango na soko betinga fimwani c'est pourquoi la pauvreté c'est le ma beba na nzambe fuba boyo ngai sanzambe bieta ngata c'est maladie hein pesa ngata loboko esala nga pasi na melaka ta ba calmant mais naza na mbongo parce que tianga ta basuka pembe motu mo bazo wapi naza na mbongo po muta mbongo ata na otambola mabe mwasi akolinga ngai moto akopesa nga nzala pauvre soki esangani na mabe ya nzoto eke lisusu na dimension mosusu nzambe oso comprendre donc aidor na vandi bo yango nalingaka balupa na bazwinga batienga à 20 mètres na lupango na pota makila na osenye muluba mwa ototeka diamant na ye azoleka na moni ngabi moto oyo asa boye ndeni babite auti na kati basui ye na mbwa mokonzi abi alati mabe azwinga akenda nga na clinique moko ya propre na Gombe afuti mbongo azwi $10,000 $10,000 moto bokutana te apesi docteur abi tipo so ala muki afuti $1,000 pour un traitement il y a 1 mois ndenge lokolo wana tipo te okauka na la muki na ba 22 heures na sa wapi babite en hôpital mutu mo amemaki ya komo na ye atikite carte atikite o atikeli yo mbongo yango papa na bi nini na fongoli na mi liasa 10,000 abi bon il faut un traitement pendant 1 mois ngabi bon papa na vanda de bonhomme na longwa de bonhomme na yakabo chaque jour so botikala mbongo ou bien bopienga 900 na kene na ngonga mona zoka batétanos bolongo la 100 na bino ata 200 bolongo opianga 800 na nga na moni lonzambe a visiter ngai c'est là où moi je quitte pour aller commencer la vie. Waouh, témoignage choquant. na mona été tilelo un jour Dieu a tomboli ngasko na utipoto na comment otambola moi jeunesse ère de Denile Nzondo tout ça jeunesse na otambola 5 car na comme na vélodrome na moni car ya ye ministre alongwa ministre ya comment na alimentation mo boye asala sala mo ba so na tangi comme boyeba mais na bo oyebi ke na moni car on ekufi na nzela na ba mapa na kati na telemi na ba chauffeur na quitté excellence bonne. Oh, l'homme de Dieu, comment tu vas, Ngabi, bien? Yaman. J'ai demandé à Charles, tu étais en France et puis tout ça, et tu es venu, bon, pendant Zukaroyo, Natikilio. Ça, là, course pendant une semaine. Non, aux hommes après. $2,000. Wow. Fournir, Luka pièce pour Bakar, Dayou, et ça, car moi électronique d'abord. Luka la pièce à Dayou, on a ce Sili. Père, on a bandolé là. Ministre, on a bandolé là, c'est la vie. C'est la vie. Ce que tu avais fait, tu avais raison. Ne t'en fais pas. Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis. Dieu m'a béni. Les cartes, tu n'as semé les cartes. Est-ce qu'on comprend? Moi, c'est un cancer et puis, vie naïe et bébé. Malgré tout ce que j'ai fait, Aïdor, au coup finalité. Amen. Petit wana l'ité à Kanda, c'est un acteur. Ce qui nous a permis à 6 mois. Mais j'ai senti qu'il a des problèmes spirituels. J'ai senti qu'il a des problèmes de réclamation. J'ai senti qu'il a l'esprit des morts. C'est-à-dire que ce qu'on a bandelo qui soukate. Comment boy karwana pesi muso etamboli. Donc et puis lui-même aussi. Comment dit? Nathalie l'émission dans l'aéroport. Na salina Aïssa. Aïssa au moment où nous parlons à Paris. À Paris. Bon séjour à Aïssa. Na ebisa yeke ozo miracle. Azo pe miracle. Ayaka semanga chaque émission Aïssa ayaka $100, ayaka $200, ayaka ba chaînette. Aïssa ka moko na papa nga nazo epa na yoka po nzambe no afongola. Lelo muta kotanga na internet ezayi. Première mission internet na sala Aïssa. Abi nzambe na yo.
asalanga premier moto a soutenanga kabelanga car ya babi azali mokonzi ya canal kini mokonzi ya nani tango ja pembe mazaki la fille là je te salue là lelo abali mona kengwado je te salue là où tu es en Bruxelles lobby a benginga na on senti que nzambe ana makamazo sa amen a benginga bi papa tala ah babi nzamba kanisa yo moto asali sanga parler du peuple ou asoma ba macaron prophétique c'est une jeune fille OK ban tout ça so ba né combien na mona resouté lo ya benginga et les lois bénir est-ce que vous comprenez je sais la souffrance na ebinzela c'est fort na souffrance jour où on attend na zongi na ndako ba penga 10 000 neve na ngamo azai joueur na vita copine na ye fala kota to la na chambre moko ngana lala na liputa ya na musu ngana liputa makolo na sima koto nzoto na nai bato baolula peter lelo bayebi esika nga odi te bato baotonga nga lelo bayebi delese esika odi te ayo naopesa matière mpo bato bacomprendre moi j'ai quitté nayebi oyo lala libanda parce que zala na veranda parce que to lala na se ya manga wana mpo nga na break aoya break de break na nga oya awa kate tooloba boye petit tango akotie na fenêtre ozalaki obligé fo nakeva na se ya nzete mbula ebandi 3 heures veranda pe mokusi na komi na poli na niveau mo ondima te 5 heures na bandi kotambola makolo na ye pa Roger Lesi na koma boye batake nga na nzela na ba voleur heureusement mbongo wana na kundango na niveau moko mutu akomona te nzambe ka obi na tongango na chemise mais na mokongo oui na tongi penda na zui penda singa na tongi evandi na mokongo bango ta ba oya na longoli chemise na sibi chemise na maboko ba bazo fouiller koto pe na scène na break te ero na pas site sans mon kadi sans break donc na zanga la culotte na combien par Roger 5h30 na beti nda na vivier wa vie na pesa nga palais na la attendant domestique nao na la na on démarrer vie je me suis tout ça suite à témoignage merci beaucoup mais tala sika na outi les gens aujourd'hui ba envier nga mais oui parce que na outi pourquoi tu veux gagner la vie seulement comme ça? Il faut payer le prix de la vie. Moi, j'ai payé le prix. Papa, j'ai fait 47 émissions par semaine. 47? Pendant 15 ans. Banananga, banekare à 7 ans. Ça dit, na la 2h du temps. Na 6 antennes A, na 2h30, na zo kita A, pour na que de bons marchés. Na lia entre les intermédiaires, là, na lia bikate. Oko sima moi si ndenge nini yo wuti 2h30 au Kotindaku. Il faut 4 heures, il faut la mukapo kenderaga 5h30 au bande émission. Na longo radio na keboye canal ki na ke tititi na osuki sa antenne A. 14 ans. Moi na liboso na boti moi na nga bekara ba 7 ans 8 ans. Aussi ma mwasi ndeni na boyanga ta 30 fois. Akenda zonga pour era aussi ma break yate. J'ai perdu ma jeunesse, j'ai perdu ma vie pour avoir un nom que j'ai aujourd'hui de l'Élysée. Alors quand les gens parlent que de l'Élysée parce que va corrompre, au pire combien? 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 Donc je suis honnête, j'ai trouvé que Mike, ce qu'on m'avait dit n'est pas vrai. Ce qu'on m'a parlé de c'est pas vrai. Il a des erreurs, oui, mais je devais demander pardon. Mais le reste, que me taxer de tout ce qui peut faire ça, non. Donc, même Lélo, attends Moïse Amoninga Mabé, j'ai une vie à mener que si j'ai un problème avec mon frère, je peux me réconcilier. Cela c'est parce que j'ai parlé de ça. Pas de problème. Mais au moins Dieu est juste. J'ai combattu avec lui. Mais peut-être sous je l'ai défendu et je l'ai défendrai. Mais là, quand il y a honnêteté, je dois être dans le camp de l'honnêteté. Ça c'est profond. Est-ce que donc les gens aujourd'hui doivent comprendre que non, je n'étais pas corrompu. Je vis. Parce que moi, je suis l'allié de Moïse. Mais tant que je conformité, je ne peux pas aller. Je dois maintenant corriger et nous continuons le combat. Ça c'est vrai. Bon, donc Aïdo, petit ana souffrance. Chaque semaine. Oui, oui. 100 $. Pendant combien? Jusqu'à ce qu'il y ait un moment stable. Vous pouvez payer un mot de kubo et tout. $2000. Na pesa dit que du coup na ebi suka. Donc, il y a un bateau qui a un bon de coûter.
faut pesa ye pas à mon quoi so ba contrat ne salamité que nous là qui va ça na papier na été tout ce que je lui ai demandé verbal na pesa ye yango volontairement aboyi comme gondima s'il ne vient pas il y a un côté na avantage boso atindi ce comme moteur aux là ye moko te mutute mutu akoyaka mwasi ne mais autobota non nous il faut y chaque mais faut y parce que ezala te que na tinda mutu ayibi parce que so ayi ma question est celle-ci so ayi non ezala coulisse te coulisse OK wana ezaki sentiment elenga na R1 OK $100 donc so ayi oui na coulisse c'est mon petit ata fingi nga na lumière na minute so mutu na succès nga na alors ce qui a betinga bato ba obeta betanga na mona titre mususu denile si batseka bamba photo na koti na katateli comme na ngana katete ata pesa ta droit d'image atela ngata publicité le 31 mais batseka comme na donc c'est pour dire que j'ai souffert Jésus pour asunga biso pour na clôturer Jésus pour asunga réalisateur a otianga tembete Jésus a kotaki na libuma moi c'est pauvre qui est Marie à sentir crise ya Manyoko pour Marie azagi fiancé na ya charpentier bibonga VV Joseph salutation Joseph c'est azali azwambot Joseph talaka mbonga Joseph abibonga Maria oliani rien Jésus peut qu'on a osane à subir oh maman zolia donc à côté libumu ya pauvre pour à sentir souffrance ça c'est vrai à botami na mbola un humain Dieu a commis un humain obi ma finga ni ba ofinga kala mwana charpentier mwana pauvre Jésus olia ya olia bambala ya kotokisa vivre bien il doit pas nous bénir si lui ne vient pas sur nous c'est pourquoi Yesu yaki atindaki mwana epo komi moto voilà Jésus a maudit ça nzete ça le logoté pour nzala nzala vigne je peux ça te yemuta ça la vigne vigne peut citer pour période dans les périodes de vigneté qui a fait les saisons c'est lui akota bonzala monita maudit et kauka yebisanga nzete ne sala nini pona oyebisa ye mokola suka na oyebisa papa na yebi ke to koti lo la mais erreur mo salaki o maudire nzete pendant que nzete yaki na saison nango yango mona même l'église wana mbongo te donner parce que Dieu doit manger ça c'est profond alors bref tu as compris très bien que donc bateau bazolo bake prophète Denis les premiers babé au laquelle était à Kana parce que comme na bozim bonga majabot deux ans nango yango te bozo kanisa papa donc c'est rien à papa. voir awa yo zo mona place oyo obana okala tu boya lelo place oyo ngana zakuna e banda lelo jamais bon ba arche ngamo na somba arche ngamoko banda ko nyonso oyo mona ngamoko na somba nzondo na ngamoko nzondo ya bandu ngamoko ba chaîne nyonso na somba ngamoko na des chaînes internationales ngamoko na banda olata dia banda kala nana ba pièce na maboko nana ba pièce partout donc montre nyonso ama longo ezana mokilo nazanango sikoyo yo ya ko expliquer ngake ba madabo ba pesinga pour na reconnaître vérité ya batu donc bref état libino bo continuer ko loba na bino et puis so pe na leza pour na bino oui musanga tena loba na pétage et c'est ngaso na le ya pe pour ne baliera yo bolia oh wana bazoganga ganga balete oh boyo kasi lelo so maza ba pesinga mo na oboye ozwa na ozwa boso bo ozwa ki de bomba oyep te na zuite mais na longoli bango eloko wana ça vient de mon honnêteté. OK merci beaucoup un jour tango Jonathan akufaki mwana na yeme Chivochette mutabikisa ena David merci donc c'est pour dire que ata osali bola molelo mwana no azuite tout ça ozwa merci beaucoup merci beaucoup to kangi tep mwana poto même sur na suka émission na biso vraiment pour na obolela ka ido beaucoup la prophète à part que la botala rib na télévision biso tous arane ma et puis babosana que Delile c'est un petit frère ngobila petit grand frère babosani que Delile c'est un petit frère il y a nani ya Jeff il y a vina biso ya Alingete vie nanga village moko siko yo na leki ya moso na leki ya bidon o ya DGI ça dit na kendaka chaque dimanche na côté na ndako na lekoba je ne peux pas faire quelque chose de bien parce que Moutouana Zamra Malam. Bolinga Gana Lubaki Babandoki. Bolinga Gana Lubaki parce qu'il a commis une erreur. Non? Moi j'ai dit la vérité. Oyo a omona ke asa mokili na e etali ata les petits moi no penel a bloqué etali te veut tout cela le bien boniko penel a bengi nga kutu na miso ya Mike
Oh, donc dans ce là, à Bengi, au Bangi Yamba, Nakati, à l'hôpital Yamba. Au sommet, la Yambi de Papa Boni, au sommet libre, au sommet libre, Peniel, à ce moment-là, il y a évité que là, Mike, il y a tout solidité, et s'il y a Papa Boni, habité Banandé, Nabino, ça va, tout ça, et puis Nayoka Opekala, depuis il y a 3 jours, au Benga, mais au Benga, sous tête, tout ça, c'est Bakati. C'est non, Mike Atonio. T'es à tout Nahani. Merci beaucoup. Donc on a pas test. On a eu idée au problème. Olinga masolo. Na opeza masolo tu comme le pays la bengi. La bengi. Ah oui ça va Kalamba. T'es moi nanga. Mais réconciliation rien. Hein? Pas problème té. Bazwa kimia. Ça va? Kimia. Pourquoi t'aimes ça pour pas problème. Pas problème. Na sauter ta pour na. Mudra donc na suka émission na tika na CG sur presque suka. Moi les qui na yo fali pour pas bundi na ba selon le mérimer ba bundi na aimer l'alias de Ningongo. Tu bien pour soutenir ba culture. Est-ce que comment aujourd'hui une nouvelle wana ko fali pour pas bah tiraillement Emilia na Pullman et ça la gondé bon fallait un boxeur normalement ko bundate parce que azoye ko la boxe mais la pas ko la boxe ouais mam balé mais nani a moi makasi fallait ana mukwamo au côté les au tuninga to merci atunyo fallait a musengela za muta côté wabi bada babiloka mikumusu trop na nzoto ana minikana mitengani nao azana ba jijon azana biloko ebele na nzoto conseil na pesi bato ba pusala te pas fali nazo ibs oyenga ta na loba makambo omoni ta na loba makambo to amona ona black fali wana ko moni a normal boye mais bon koko na ezali ya yo biloko esalaka yo wana akopanza ba ki se bele omona ba musicien en succès bazwa yo te pa na biso ofele paquet à café abino zo ngo fele paquet à café bino baba eza na tribu leki basakata na kisite pe leki ba maindome na kisite OK ozokanga très bien parce que ngambu jour mon a finga papa mon boye kana rata ba pétage na fingi papa na ameleli nga 10 bouteilles ya lotoka yelinga bideni talanga natali 3 fois ici li kao na la na 10 jours donc ba memanga tina ndako 10 jours ti mama pesi taba akabela kuti akabela kuti et puis kuna soko mpeke yali muntu mwa komela a transmettre biso OK donc abeti 2 bouteilles ya lotoka et puis fu biso tout donc ba touté mais yo za encourager le ko ti yo moninga banana ko babongola mutema na kendo te ya kuna nana kenate na lingina kinele année prochaine na mboka na bino ba benga ngari ta watango akemi gouverneur na ba kona kende na boya kinana ba tusuku na bo place bienvenue langa au premier oya seni wana to village bo via lingete et pas na bango bana makadam bana courant village donc je vais te dire ceci que fali ndozo mone wana ba tout. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, 2 frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le 2e lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Avec succès, Fali ana mitenge ana miniki, azana umvimvile, azana inan, azana biloko ebele. Inan ezali ko fana ba ogangi devant danger moko limwa. On se retrouver quelque part kuna. Biso siko to komba sala ensemble. Alors donc Fali
Babninga il faut bateau ça peut fali. Fali un grand leader na minito. Mais habitumbate. Te yoka grand leader. OK. Leader. Yeah. Photo China place one. Azale qui Emelia. Abima après Emelia. Emelia peut ça la succès. Mais ba reconnaître rappel leadership ya lelo. Ça c'est na ina faire. Ndé même wenge zo beta. Faut reconnaître que faire niveau comme suko à l'équipe ba monsieur belé bazara. Ah. À part Batlogwa, JB na Bawera, mais monsieur Swan en tout cas, Ferré à l'école. À l'équimanda. Succès. Nous parlons du succès. Koye mais l'homme. La succès. Jacob de Vareux a la voité. Jacob de Vareux a la voité. Mais Tobinaye, na monde entier. Succès c'est l'homme. Voix c'est l'homme. Donc, Emelia, il faut pas Fali. Fali peut faut respecter. Emelia pas ça aîné. Na évité so ba date mon. Il faut aimer la mukolo. OK. Aimer les temps ça succès. Biso za ipé tu as presque ma génération. Donc il faut respect mutuel. Réciproque. Voilà, il faut le respect soit. Aimer la bête a trop na TV. Ah. Né au moni et déversé. Mike pe attaquant bana une du temps. Ya, ça pourquoi? Ya. Natika Mike aloba pour se déverser. Donc c'est un fali pas salango selon yo mon yango mais ngai lo na osenga na fali moto et bon maman en tant que famille et puis aza grand leader bako yo ke na makamwa makofité na entourage na faut aza poser mais ya pe ko provoquer tout te sinon pe ba obeto lu kofi. Merci beaucoup. Alors donc moi je crois que il faut ba yokana to comme n'attend ya pe ndeko yo sija suka to kabwana sijo yo ils abongo sur la toile ya suka to suka wana Kofi Olomide otiko yamba Kofi na émission kota ateja en choix tenga za problème na minute ndaki yamba Kofi na émission ngai na keni piana na vali to na parler na mo fleury vers yambi biso bien étoile moro bimagi na la toile au via étoile au load ngape bikenda na keni piana Kofi a étoile to sala émission na Kofi après na sima batomi ko se manquer na vie o biso ko si vie o vie ba quitter o to te vie na rare o vie boy ba ko se manquer na vie et bon de toutes les façons Kofi alinga pe ba lobela e bo yaka wenge fali tout ça Kofi pe fo ba lobela ka étoile na e lobeli ezala te ezala lokuta te ngabe na moy ba salelinga o yanga pe étoile au lourd ko un ordinateur botika Kofi. Et toi là neza Denis laisse bota là. En tout cas, bon ngana encourager le quadre daga ya Kofi ya wengete o mikolo daga wenge. Yo mona resta ça en exprès ou bien ça exprès te mais e kaka bongo fula na yeza la ngo ermo yera ba pétage ndengo na pesa emi nango. Donc Kofi moye ba ki to les na ngote. Akoyeba ndeni parce que bazo lakise que étoile yango eza na Hollywood. Asani. Même ngana ndimagiti. Ah, il va nous dire. Aïe, la CPLA n'a pas de diable bien pour la féliciter. Parce que nous lidu on a lycée qui était sur l'étoile. Tant que nous avons émission Nathalie va la TV na biwe Kofi Olomide. Amoy be minele ba oleka. Ah, Kofi a commis loin. Est-ce que Kofi ba otie l'étoile kuna ndenge nini? Asa la film te lo monte bon. Abi bo vieux quadre pa za la ba moto ne belé. Peut-être que ça pourrait être peut-être Nandimi. Na mona sakara pe asalio yaye. Ah. Na yo mona basaleli ngapi moi mindele mi balebe bazoleka na wana mboko ezamboka pétage bon maintenant la sepeli parce que ils ont dissipé et puis actualité ya vieux quoi da pour ça dire que c'est ça les soni na niveau Kofi soni nini papa makambe beleza ka kutu ba break kutu ba moni o break mutakala kutu soni te bongo Kofi basaleli étoile no Hollywood et talibango parce que quand même comme tangami le to tanga essentiel na monde comme tangama du bien ou du mal ngaza bongo so batangi ngate o mote batako molela ngo azoleka sute très important il faut et ça bien batika Kofi tranquille ça l'étoile na yo na Hollywood ça là ya yo mutu na mundu ça étoile na yo botika quadra na nga bande avant lelo na to souki na biso na sejeka Kofi te ça l'étoile na bango et ça li Kofi pour ngandi maki na vrai sens boya c'est Kofi ont mérité pour toi oui c'est un grand mais né Hollywood
C'est impossible. Mais il faut ça l'histoire aux États-Unis, bah côté là. Je sais que ça c'est dans ya étoile. Yo bébé moto étoile, il y a Congolais, ils a facilité pour étoile. Ah est moins difficile. Mais à Star hein. OK. À Star mnene Kofi Abini sipe ba Star mnene ya ba film pe. Ah ouais. Avec Kofi Abini c'est possible un jour pe et goya logo le bandi boya ozwango. Pour étoile il y a pasteur za nani. Tenga mna ozwa mtabozo. Étoile au Loud. Na papa sikatendo akufa. Abo Simo Kimbangu. Pour battre papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu il y a un niveau mususu. OK, un pasteur c'est. Il faut te respecter. Wana grand prophète. Non, il est au été. T'es au tchaye na. C'est un prophète. Il y a pasteur, étoile au Loud. Pasteur bio, remontada, pasteur étoile. Étoile, Messie, et l'évangile. Et puis, une foi. Merci beaucoup. Bon, on a nos 5 ananas étoiles. Moïse Bazo, il y a un copé ça. Moïse a plein d'avenir. D'abord, Moïse a un représentant légal de l'église, sur 1130 églises. Milliardaire. A hérité Bethel, c'est-à-dire na minute basali vote normal biloko tout moi. C'est lui. Et là on a déploré car bateau yo ya Bethel bo sangana bo tika Moïse a continuer tranquille bo tika ba pétage bo sala wana bo tika tranquille. C'est tout. Merci beaucoup. Petit no Jacques Potagina ou rançon le roi de la forêt, m'doit bien Koutora. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.